Bamboka batu 20h to fani devant information so rataki au côté BFM tozo lobape na lingala on parle pas en français parce qu'on est entre nous ce qu'on dit là ça concerne pas école mususu ça nous concerne nous donc on n'a pas besoin de s'exprimer en français arrêtez d'être bozala ba complexé mo ba français nous autres on a grandi avec le français on a été à l'école avec le français donc le français c'est dans la bouche mais si on le parle pas parce qu'il y a certaines choses c'est honteux de le dire en français pour que et se propager na batunyo so bayoka on s'exprime en lingala eza langue natale na biso eza langue na biso to botami to kuchango pour te se comprendre entre biso Mwanase mais déjà quand les gens disent qu'il s'est échappé de prison c'est faux des fois ngai ba journaliste bamboka na biso na ba o botanga classe soki botangela ngo na wapi na o boyaka fabrication ya bino moko non, il fait chaud. Toi, papa, il fait chaud. Donc, toi, on a confinement, donc il fait chaud. À un moment, il faut quand même s'intéresser dans le pays, dans Bino. Hein, un moment. Même si on a une politique, même si, au fait, pour t'intéresser dans ton pays, il faut pas seulement que aux amakas na politique. On s'en fout. Tu peux venir avec ton téléphone, crier un ras-le-bol. Ras-le-bol est lourd, injustice, moi, les kanambo kanao, aux akako bijon yeba politique était. Moutumo quoi, jijote que, oh, oyeba ki un tel, oyeba ki nini boy. On s'en fout de ça. Je vois juste un moment là-bas qu'on en a marre de la pauvreté. On en a marre d'un pays sans entreprise. On en a marre de finir que nos frères et sœurs terminent les études, qu'ils ne trouvent pas de travail. Même si taux de chômage peut n'avoir beaucoup est élevé, mais en Boko Nabiso, c'est même pas taux de chômage, c'est partout pareil. Voilà. Tu es non à Kaya Mwanasemi. Quand Mwanasemi était en prison, les gens disent que oui, il est sorti, il s'est barré. Na prison makala Mwanasemi s'est barré. Moi, je sais pas quelle armée Mwanasemi là. So bandika wane koko ça quelque chose de gravissime. Moi, je sais pas. Il a juste des adeptes. Na batu na ye o balingaka ye o baza convaincu na message na ye o yazo poussa nde to mona pe ba tueur de peuple mususu baza wana jusqu'aujourd'hui ils sont dans le mal mais batu mususu ba olanda bango po baza convaincu que o bango ba oloba eza ya solo Mwanase ma s'échapper na prison te Mwanase ma na armée na puissance nini o s'échapper na prison pendant que ba loup-garou ya minene na mboka na ba telemi non ezaki complot na bango o eleka entre bango ke basa la tentative wana ton opposant mususu baza na makala wana ton bolinga ba profiter na nini wana ba bima ba kende ba boma bango mais comme Djembe bakanisa été quand eux ils sont partis pour arrêter Mwanasemi soi-disant moi je déplore mon otozana on mboka na biso ba policier te ba policier anzala Fachi, sauf vraiment za président solo et l'autre elle bosse au banda nanu na ba armement na ba policier parce que quand on va pour arrêter quelqu'un c'est eux qui ont commencé à tirer Mwanasemi bandika wana esala batuneni parce que bango il fallait batika la mobile batika bino boye ko beta bango masasi boye ko arrêter batu boye ko beta masasi bango batika bakufa na bango combien de gens qui sont morts là-bas on n'en parle pas batu oya Mwanasemi o bakufi so Mwanasemi azaki vraiment élément à craindre. Comment ça se fait que 2 fois de suite bareta keka na facilité mutoko la âge ya Mwanasemi bo betie ba mitu bo ba bloko na mitu azo saigner bo memie bongo est-ce que na âge ya komi cerveau na ye soka recevoir même mutu jeune soka recevoir ba coup ya bongo na mutu na ye aza susu apte ya kosamba na bino bien cerveau na ezo raisonner susu normal muta aja bongo déjà tanga bimi boloko azoko réclamer mbanda kuna ye bo bebisa biloko ne ba pia oyo bozongi cité tout susu pareil tala image ya policier na biso oyo boke no pie na sac à foufou policier ozoke pie na sac à foufou. Vous demandez à qui de parler français, Adama Sissé. Vous demandez à qui de parler en français. Moi, je suis en train de parler au Congolais. Pourquoi vous, des fois, vous venez, quand tu viens dans le direct d'une personne, quand tu vois que la langue que la personne parle, tu ne comprends pas, quitte le direct. Quand tu vas chez les Américains, quand ils font leur direct, ou le Russe, tout ça, ils vous parlent en français pour que vous compreniez. Non, ils parlent l'anglais.
Il parle anglais. Si chez vous, vous n'avez pas de langue, vos langues à vous proprement, c'est pas mon problème. Moi, je parle au congolais, donc je parle lingala. Donc, je viens avec ce quelques mots en français pour que tu comprennes que le français, c'est dans ma bouche, mais j'ai pas besoin de m'exprimer en français quand je parle à mon peuple. Tu comprends? J'ai pas besoin. Je parle pas d'un sujet d'un autre pays ou du monde entier. Non, je parle au congolais, à mon peuple, à moi. Donc, je parle lingala. Sors de mon direct, tu n'es pas concerné, tu n'es pas congolais. C'est tout. Voilà. Donc, mutoko la mwanase mina ajuana bo betie mi tout wana. Après, bo ke sambi se po alobanini. Po alobanini. Nyo soto wana to mona ba intervention, ya ba ekolo mususu te. Pourtant, mu Congo aza partout. Bozoloba, mwanasemi, et si bafuta mbongo na ye. Bafuta mbongo wana pour vous qui ne connaissez pas, qui vous renseignez pas. Mwanasemi, bonjour à toi ma maman Wivine Ebuka. Mwanasemi, bonjour à toi Esther Rodriguez. Mwanasemi, mbongo o bango bafuta ye pas ex mwasi na ye. Moi, si obino bomona mwanasemi basuke belé tout ça et tout, ezali deuxième femme ya mwanasemi. Mwanasemi mutu moko ya Kabila a récupéré moi ça mwanasemi ton mwanasemi akota boloko. Bazui ba yere nyo surtout ya mwanasemi ba pesi moi si oyo azaki ni susu na libala te. Donc mwanasemi il a jamais vu cet argent là. Et il est invincible mwanasemi. So bokoti boke lukatana ba YouTube, ba livre au mwanasemi akoma, il dit des choses vraies. Na bouche, il est fait peur parce que mwanasemi comment le quoi ndeti ba comment ko bimisa le ko la fou moko boye pour ne pas que les gens suivent ce qu'il dit. Mais il est dans les vrais. Il est dans les vrais. To tiena le sujet à mwanasemi entre parenthèses. Avant to ena nous na soi-disant o yazo kambana mboka. O ba obenga pouvoir na est faible. Tout le monde même ba journaliste aminde ba komi koloba même s'il est revenu, il s'est excusé. Mais il était dans le vrai, dans ce qu'il a dit. Tokendena mabande konanga ba congolais. Depuis ngakutu na bimisi longi lelo pour la moya makambo na ko bombe longi te ngakutu même si bo afficher nga. Je n'ai plus le plaisir de ce pays là. Mambezo le kambo kabiso donne plus même si tu as chance à Koya Nango, mais on a la famille qui souffre au pays. Donc, c'est normal. Toyanan, na bamboka nini obomona banda ba histoire, bato batanga pe histoire obomona opposant. Mutu rouge, moi j'en ai rien à foutre de vous. Hein. J'en ai rien à foutre na bino. So moni kwa no mutafachi, longwa na makambo nga na oloba. Longwa na mutu rouge. Excusez-moi, mettez-moi des j'aime pour la mutu rouge parce que ba katanga vidéo. Si vous pouvez mettre des j'aime vraiment to continuer du solo et ça la moi bien. Merci na ba obo tira ba j'aime. Opposant mo kwa za na mboka te. Au fait Fachi ayo laksabiso vrai face ya papa na ye. Les vrais Congolais depuis l'époque de Mobutu du Zaïre au Bazaba comprenant que Tshisekedi n'était pas un vrai opposant, ils sont là, ils le savent. Tshisekedi bomisa bandeko bana batu ebele, Tshisekedi le père, que emoli monepe manakimiate, tu n'étais pas un vrai opposant. Na époque ya Mobutu, vu de la dangerosité au Mobutu azaki nango, puissance au Mobutu azaki nango, yo Tshisekedi armé te, eloko moko te, comment cause opposant na kati mboka. Tout le monde n'a même pas mindele au bazar développé, ba opposant ba kima, même ba roi, ceux qui trop naïe comme in danger, pour azwa force, akimi, abimi mboka kimi, totanga na histoire. Donc tu sais que le père, donc abaki ko lalisa mboka, ko lalisa nata mboka ba peuple, il montait aux gens. Abandon que nos ambons on n'est pas Mobutu parce que chaque politique et c'est là qu'il fallait qu'il ait un opposant. Au cause d'un gouvernement sans opposant. Mobutu a créé qui opposant qui était Tshisekedi le père. Azwaka moi bambon on aye obimisa bana batu c'est dire na ba marche obino bobimisa batu bana na bino bazalarate bando na bino bazalate zaka ka petit peuple o asufaka Tshisekedi le père o akitemo un grand magouer nazo souhaiter OK ope mana kimia te là où tu es obomisa bana batu et parmi bato bomisa
il n'y avait pas que des Balouba. Il y avait des Bakongo, il y avait des Batabandundu, il y avait des Bamongo, il y avait des Baswahili. Batebele balanda yo oh lelo. Moi, na no azui poste, yo zui poste te. Soki Tshisekedi le père Azaki vrai opposant. Tant Kabila le père a Koufi. Pourquoi il n'a pas pris le pouvoir? Parce que dans le moment na Kinshasa, il y avait que lui et Edi Kapem. Oh Bakanga, oh Bakosela Makambu. Jusqu'aujourd'hui, il purge une peine. Edi Kapem azaki wana toko comprendre Edi Kapem akokozwa na ye pouvoir te po azaki ne ka bato ba wuta pe ba frontière wana o bazaka ya biso malamu te batanga ba classe te opportunité moko boye olandi mutu mo boye tant mutu ngwazi pouvoir yo pe ba pesi au poste mambele kana mboka na biso ka yango wana. Donc Edi Kapem so azaki vrai quinois ye mutu constataki mort ya Kabila le père na minute wana nga ko se autoproclamé président na minute wana akangi ba frontière Asimina Numboka. Mais comme lui il était Bouzoba na Bouzoba, il ne pouvait pas le faire. Mais Tshisekedi soki yo banda ko luka pouvoir depuis Kala, Tshisekedi le père. Soki banda ko luka pouvoir banda Kala. Pourquoi profiter d'un moment wana te? Pour benda pouvoir wana. Pourquoi il n'a pas profité? Lui qui aimait le peuple. Moi nanae aekola ki sa véritable face que bazaki na bango ba vrai opposanté. Pour un vrai fils oh ba Emilia papa na yo soi-disant ba combattant ya papa na yo ba opposant ya papa na yo oh bando lia na bango sika moko oh bando yamba bango ou peut-être vous avez une stratégie ya ko venger papa non a cessé mais tozo jusqu'à là to comprendre des stratégies en côté tozo comprendre te papa na ya binisa bana batu na libanda bana batu bakota makala jusqu'aujourd'hui il y a des gens qui sont au makala là bana prison depuis Tshisekedi obimisa bana batu te Félix. Ok, na prison makala te, o luka bato bakangaka, o bazo la désordre na papa na yo libanda. Ok, na ko luka bana bato wana te. Mais bon, ok, luka mwana semi. Bon, ok, luka mwana semi. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, bon, qui nous vérifier. Na prison makala, ils na bato oyo, bakanga bango na balimete wana po bazo la désordre pour contre Kabila. Bazana makala ba juge ba bossa na ba dossier na bango. Fayaki yo Félix tango leki na pouvoir oke no bimisa bana batu kuna. Obimisa bango te. Papa na bimisa bana batu libanda. O zongisa ye na mboka, zongisa ye na Rwanda. Zongisa ye mais yo batu o ba kufa bazoka ba potwa po muta zonga Rwanda. Mais so tango yo zu pouvoir obenge c'est ton frère. Ngana habité sur aza frère na makila. Ou sur un frère, non, parce qu'il n'est pas congolais. Il ne peut pas être ton frère. Il peut être ton frère étant humain. Mais au Tchikié, bon, comment la bino peut nini? Tu montres aux gens que nini, nao, ezali faible. Moi, je n'ai jamais vu François Hollande, na Macron, bakutana, ba solo la ba la sabi son na télé, ndenge yo sans cesse okenda ko kutana na mutesa longwa si katika pouvoir. Beaucoup t'en a pobo solanini. Pobo sololanini, nous on ne sait pas. Quelqu'un qui a pendant 18 ans, papa n'a eu à Koufi, a beau écouter Pemba, papa n'a eu à nini. Mais, ils ont un kin. Oh, ils ont un kin, on est Bemba, papa n'a ôté. Et ça, c'est qu'il n'y a pas monté ça, Koufa, qui a combien d'aide, et ça, poli. C'était à sa mort qu'il fallait que Aza l'intérêt dans Bokawana. Mais, Mouto empêcha papa n'a eu à terre na ye. Ye wana koma frère na yo okoma moindre likambu batu bazoleka na ba émission awa to mona na ba internet ba no so oza mobala solo oza na sama kolo dissous des parlements ozo kokate tu n'arrives pas et si ko omoninde yoke bimisa makasi na mwana semi il a vieilli Félix, tu peux pas légaliser l'intelligence ya mwana semi tu peux pas. Moi je demande à tous les bas Congo de se lever. On peut l'arrêter, oui, mais avec quelles conditions? Na condition nini? Depuis qu'on s'en bakangi moutou, bino bokepe sambo on a ex-femme naye. Quel droit elle avait? Elle avait ni la procuration de Mwanasemi, elle avait ni la signature de Mwanasemi. L'homme benga Mwanasemi liboma, mais Mwanasemi a fait, il fait partie de l'histoire Yamboka oh koutou Félix. Sinon, Félix c'est ça bima na marche à papa naye. Quand son père il faisait des marches, Félix abima.
Bon, mon a Félix Liboso marche à temi permet na papa nae azo kebunda. Mais il y a pas PC pouvoir moko servi comme ça que non voilà parce que ceux qui batuka il y a FCC na ceux qui cache na bino. Mais bazana ba osa ba mission au sala bango pe l'autre côté o ba bimisa la vérité la bango que ozaki deuxième babord na bango. Ba mon ceux qui o wana shadari wana ceux qui aleki un tout peuple s'est soulevé batia yo pour na image à papa na yo. OK o signer ba corps moko boy o papa na o penza ceux qui emope ata tu y a bando signé bakor na Mobutu mais c'est quand même na kuzu les gens ils comprenaient pas preuve année batu baza holandaye so ba depte belé baza holandais quand les papa no azaki ko kolan ko bimisa batu libanda tu reproches quoi aujourd'hui à Mwanasemi c'est que ton père n'a pas fait. Qu'est-ce que tu peux reprocher à Mwanasemi oh papa no asalate? Moi je vois pas. Même si aujourd'hui boye bokangi caméré tous un homme réaliste Félix et en est mutu mobwe azo ça na bureau ya chef mobwe azo détourner bambongo pendant autant de temps chef wana yebate vraiment même bisum to sala na ba magasin o ezake mo zo gérer pe coffre o gérer pe ba caisse mbongo bwe o kolongo ya moi 10 moi 20 mais ba somme sous lobby ekende ba somme to yo ka ba million yo vraiment ozaki même pas au courant de ça en rien du tout mais non c'est pas normal. Moi, je demande au Naba Congo vraiment, il y a un moment, union fait la force. Toko bando continuer ko bundela batu mususute étant combé comme apa na bino batona ba omona nate. Quel sort bo réservé na moi ça Mwanasemi. Bolobi l'infraction est individuelle. So Mwanasemi osa makamnae. Bon, pourquoi bokangi moi si nae? Pour grand moyibi moko o bino bo bimisi dossier azana prison. Mais moi si ne aller dans le luxe. Sa femme est dans le luxe. Si vous Mwanasemi, oyo azo réclamé bambongo na ebino mo boye bani kuna comment ça se passe et tout ça. Mais attends, moi si na eboye wana boto mo na batu bazo bete ba kombo, batu ba osala boye. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. À un moment quand même mboka ngo ezake ato lobby ba komo kanela yo bo kanela. Ngaut na se perso bo kaneli nzambe. Dans ces places pour Kaneli Nzambe. Quand on voit la femme de Mwanasemi, on a vraiment na ekolobela ninité na ekolobela tant que mon Congo maintenant. Parce que non mon abisso ba Congo on dirait franchement on dirait on reste bête. On dirait qu'on est bête. Tant makambambo ke bandaka bato ba bundela penza ma belé wana ya Congo Kinshasa, ya Zaïre. Il y avait aussi les Bakongo dedans. Ben kolom suto mon abinoté. Ben kolomoussous parmi ba grand oyo batikala lelo histoire na mboka wana pour na indépendance. Il y avait un Mukongo dedans. Je suis désolé. Pourquoi bangi bozo ba Congo lokola bazoba donc aucun non pour maltraiter Mwanasemi comme ça que les gens disent rien. Même si tu bête yake ma beau côté, mais la façon dont vous l'avez arrêté, c'est pas bon. Bon, la façon dont yibi bokamaki mutu oyo a yibi bino 376 millions. Aye na ba jeep na ye, aye pour répondre à l'invitation na bino na ba jeep. Mais Mwanasemi était chez lui. Si vous avez un mandat d'arrêt pour aller le chercher, il y a des moments, il y a des façons où Makambe fait les cabines. Bon, comparer Mindou qui contre Bandika. Bozo comparer Mindou qui contre Bandika, faut pas prendre les Bakongo pour les Bazoba. Après arrêter de parler au tribaliste. Non, vous les Balouba, boza bato, boza tribaliste numéro 1 en Mboka, na RDC. C'est vous les Balouba. Pas tous les Balouba, mais la plupart, Otoyebi. Tout le monde a journaliste, moi pas liboma, soit disant à parenté na Félix. Quand elle vient parler, elle vient dire pouvoir na biso Balouba. Mais on voit même pas ce que Félix a fait chez les Balouba. Mboka la bino taka kama beli susu. Ezakutu mabe koleka ata building moka tonge bino na Balouba kuna ezate mubuto mwa tonga ki Guadolite tomoni o azanga position azanga mboka atongi kingakati pour yefa atonga neka pembe ya capitale pour vraiment toyeba sika utate azanga province azanga na mboka mais atongi mwa kingakati na ye. Qu'est-ce que Félix a construit chez vous les Balouba? Rien. Et c'est vous qui passez souvent dans l'émission, il y a quoi pour chrétien Mwanasemi? Bon, chrétien Mwanasemi na nini? Non, mais attendez, moi je suis désolé, et que mais moi je critique pas. Moi je parle de Balouba qui sont dans la politique. Bafana Kwiti. Quand Papa Tshisekedi se battait, il y avait plein de Bakongo.
Est-ce que vous voyez qu'un entourage à papa Tshisekedi, il n'y avait pas beaucoup de balouba? Croyez-moi, il n'y avait pas beaucoup de balouba. Il y avait les Bakongo et les Batabandundu. En tête, hein? En tête de Tshisekedi le père. C'était les Bakongo et les Batabandundu. C'était les Bakongo et Batabandundu. Donc, balouba, moko bolinga te ba servir bino, batumususu ba lambela bino, bino boaka kondia quand c'est déjà prêt. Comme a fait votre songa kuna zaki vrai muluba na ngana linga 15% te, hein? Nangana loba 15% te. Pour oya sala ça bino grande trahison. Boka sonya lobela pouvoir à Tshisekedi. Tshisekedi il a pas de pouvoir. Tshisekedi il a pas de pouvoir, il fait rien sur lui-même. Il fait rien. Et puis sur les caméras zapina na ba entre ma kolo ya solo. Quand il viendra parler à bateau balembongo, il faut attendre à combattre Tshisekedi parce que quelqu'un qui est ton directeur de cabinet, il a ta signature, mais de temps en temps il faut vérifier où va ta signature. So ba ta signature na on a ba document mo roboé. Un mot peut faire akaba mais un peu ba document au monaka. Il faut vérifier. Comment mon ta propose à pembe na yo? Yo kanisi soki directeur soki à n'époque à Mobutu, so nous avez président en solo, n'époque à Mobutu. Directeur de cabinet Mobutu a encore détourné de telles sommes sans Mobutu ayeba. Au monde a cause à faux. Au monde a cause à faux. Moi je suis désolé de te dire, on te manque pas du respect. On te manque pas du respect. Hein? Après vous apprenez à Mwanasemi, Félix, on retient mon intelligence à Mwanasemi te. Même si tu penses Emilie Mwanasemi, Mwanasemi il a déjà vieilli. Bah livre Mwanasemi a commis Félix au coma kangote. Au coma ngote. Bon que na ba États-Unis même na bambo comme sous na ba bibliothèque, il y a des bouquins de Mwanasemi. C'est que Mwanasemi a écrit. Donc faut pas blaguer avec les Bakongo. Faut pas mon na Bakongo bazoba. Non non non. On n'est pas les bazoba, moi je suis désolé hein. Toi bazoba t'es. Oh. Biso kutu bino kutu mindele ba kota na bamboka na bino pona kwa ko luka diamant mais non biso to lien na ba fourchette avant bino même si ça na ngoi kamobete la bravoté mais pour vous montrer quand même que civilisation ya mindele tango yaki nous les Bakongo on a commencé avant vous autres hein Félix Yefanga Muluba nini na l'histoire indépendance quel Muluba était dedans na tomba beta ka ba histoire ya ba grand ou ba participant à l'indépendance citez-moi un nom de un Muluba. Pour moi, nous sommes toi moukié. Soko betelier li solo ya indépendance. A betelo Kasavubu, a betela yo nani mutetelo nani. Oh Seigneur Jésus, comment on a mis comme on est? Mutetelo nani, Lumumba. C'est le deux combos oyoyo. Moi attends moi na ya primaire. Attends mutatanga classe était. Attends bato ba betaka ba dame na ba coin. Soko tuniye. Na boka na biso par na indépendance le grand combo ya batamboka Kasavubu Lumumba le deux combos les restes là pour tout yebité il faut tout bana ko fouiller alors faut pas arrêter ça dit ba Congo ils ont participé ils ont souffert na makambu ya mboka na biso ils ont souffert hein on a souffert nous les Bakongo hein na makambu ya RDC. Alors un peu de respect na Bakongo quand même. Quand vous venez faire vos émissions tout ça et tout, nous on calcule pas, mais venez respecter un peu le Bakongo. Vous comprenez? Venez respecter un peu le Bakongo. Moi je suis désolé. Né des parents, les deux parents Bakongo, les arrières de Bakongo fiers de l'être. Mutandu Munderi, je suis là. Mundibu, je suis là. 50-50, mais sans Bakongo. On ne peut pas laisser venir faire bossa émission na bino, venir dire n'importe quoi sur le Bakongo et qu'on doit accepter ça. Non, moi je suis désolé hein. Non, désolé. Les Balouba, arrêtez vos émissions. Pas tous les Balouba. Moi je parle de Balouba. Oyo, bazo leka bazo critiquer Mwanasemi. Moi je vous réponds à vous. C'est vous que je réponds. Dans un mot qu'on a zongi na Mobutu, que un Muluba ne pouvait pas prendre le pouvoir, parce que Mobutu a compris bino, a compris manigance ya Tshisekedi le père, que c'était même pas un vrai opposant. Popolo bake, Mwanasemi a bomisi batu. Tshisekedi le père a bomisa combien de batu? Combien de batu? Et na kati on a tala ba Congo. Et belé. Na Tshisekedi le père, il n'y avait pas beaucoup de Balouba autour de lui. Les Balouba, vous êtes des profiteurs. Vous venez quand les choses sont déjà faites. Vous comprenez? Vous venez quand les choses sont déjà faites. Beaucoup de gens qui traînaient devant le portail de Tshisekedi le père, il n'y avait que des Batabandundu et les Bakongo. Il n'y avait pas beaucoup de Balouba.
Et ça, c'est vrai. Moi aussi, un moment, en 2011, j'étais là. Au Pesanga Kutukanda Tshisekedi Yoti Lombo. Au Pesanga Kanandenge, au Koma ko Pesa Kabila ba bonjour na maboko. Alors que en 2011, nous autres là, tozo ba crimogène, tomba kangele papa na yo, nandaku, kabimate. Nous, on était là devant chez vous. Toi, tu n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là. Bisoto tellement. Le nom, comment le béabatu bitumba ya Facebook, oui. Bitumba Facebook, on accepte. Le monde évolue. Pourquoi bongito kitakuna bo mabiso ne bosa ba mwana semi. To bona biso réseaux sociaux kutu na ba Macron ba komota makam na réseaux sociaux to ki mangote to bitumba réseaux sociaux et pesaka. Oui, po bokota na ba faux profil bo akota la batu. Bokotaka. Bozana bokotaka bo na batu na bino. Ba faux pouvoir mo bo bozu ta même pas honte tu fais. Yom to fin ici balouba tout moulouba fier que vous êtes ok soit pouvoir moi il y a mise en scène oh il y a ba contrat un vrai mouton ok soit pouvoir il y a ba contrat fa qui peuple zanasima yo le peuple d'abord qu'est-ce que tu as fait pour l'instant jusqu'au peuple école au felo au PC na ma condition nini ouais école en malonga ben école nyo soit l'été c'est bébé oh le bateau PC bateau école au félé après vous autres vous venez faire des vidéos des lives pour le bateau oui Félix Béton il a fait quoi Béton Moutafan le directeur de cabinet a yibi bambongo soit disant il est flou soit disant hein to la naka obo loba soit disant il est flou hein soit disant il est flou est-ce que cabinet directeur ya cabinet Mobutu akoka ko yiba Mobutu bongo akoka ko yiba même quand Kabila ndenga zalaki wana Kabila les faux fils à Kabila oh ayela biso nzela makolo quand ndenga zalaki wana na babanda bandefu na ndenga konzaka bino hein est-ce que directeur de cabinet akoka ko yibe bongo mais pour moi on a causé na valeur tu n'as pas de valeur moi je suis désolé. Ali ton bato bazwa koloba bino baluba msusu bozwa ko bimela bato apo banda loba un mouluba toza na bino bien faut pas blaguer avec les Bakongo hein. Ne venez pas blaguer avec les Bakongo. Nous les Bakongo on a participé à l'indépendance. Et puis toze belé mutalo bate ke Bakongo to amuke. Bon moni Bakongo ba Brazzaville bazaka Bakongo. Bakongo ya Angola bazaka Bakongo. Ba ne Congo toze belé. Nous sommes à côté de Bangola, oui, on est frontière. Toza ba frontière. Batabandundu, toza na bango pe frontière. Donc bazaka ba ne Congo pe batabandundu. Qu'on se détrompe pas. Alors quand vous venez faire vos discours na ba live na bino, boye ba façon loba. Pour eko matin quand les gens ils viennent répondre, bo bandomo na bango, oh ba tribaliste non. Quand vous les balouba, certains balouba obo le kanaba. Ngana on répondre na ba obo ça ba émission, obo fingane mwana semi. Non. Arrêtez. Moutoukou notre aussi si dossier était osé la dossier. Dossier à 376 millions. Bon quand moi si ne bongo. Bon maltraiter moi si nae. Mais moi si n'a toujours na palais royal. Yé moko bo ayeki komitika yé moko ayé na ba cortège na banga minene ayé ko se livrer. Ale bino boke na mwana semi depuis quand ndike boma mutu. Na ba policier na bino bo pendant ko Félix so penza oza penza président solo banana ko formé na ba policier zong sa bona na époque à Mobutu nde bazai na moi ba valeur hein pour l'époque à Mobutu ya so peno bima na mbala soda au moni penza mutu na uniforme au respecté oui na tanga lelo ba lokoso au mona mutu bimelo colonel masana état service militaire mboka na biso te ayebi neta makamba mboka te maye akomi colonel yango ba okeyi ba na ba sac à fufu na ba bo pienda kwa mutu ezemona na misu est-ce que mutu okola mwana semi boke pieta ba fourchette na ye po bozwani fait boke pied pas caméra faut poser vraiment ba vrai batou il fait boke no pied pas ya caméra po bo récupérer mbongo nyonso o ayibi bino ya Kabila to bosa nango mbongo nanu ya Kabila pour l'instant nanu eto tango nanu à côté toke nana oya wi ayibi sikoyo na o baye na tota no makamba gouvernement sikoyo tota no ba gouvernement passé te ata mtazo benda bango ba singa tout ça on s'en fout on parle du moment sauf fa ki bo pied fa bo ke pienda kwa caméra biloko bo kuta nda kwa caméra et pas ya mwana se mezate hein
Monase nani caméra kosi bino na ba entreprise à bâtiment lokuta, ba entreprise à médicament lokuta, ba milliers ke nango ba gauche droite, boke piller yete. Mais quelle population, quel batou, ba soda soni, au moins na soda na uniforme na bière azo kata danse na nganda, ben imbécile là où vous êtes. Vous comprenez? Ben imbécile. Yo Félix batu combien ba osa la haute émission ka bato ba FCC cash ba osa elo bazwa ko panza yo pendant ndengo zo pouvoir na yo ba émission so za mobala solo dissoudre le parlement yo moko zo mona normal te depuis quand toujours maintenant ba réaliste obi que ba congolais des fois vous énervez les gens na confinement vraiment na okokate vous énervez les gens na mboka ni nesi bomona un président élu mais qui n'a pas de ana batebele na parlementaire. Nani muta au secondaire nani est-ce que beaucoup mon Macron azala batu qui na parlement mais de ba Marie Le Pen ici ba bétailler hein de ba Mélenchon ici ba lapidailler où vous voyez ça que muta bima président Félix et ce que vous avez pena mobile solo ngapona respecter tu sais un moment hein tous les gens ils étaient contre toi mais moi j'ai réfléchi un peu j'ai dit non. Aza quand même congolais. Nga pour nga mona ko yaki na stratégie, ozali na kande ya papa nao. Mais si ko la sanga que papa no azali grand collabo ya Mobutu et qui n'a et ya Kabila Makambutu qui n'a jamais été opposant. Parce que un moment je me disais te au moins tout le monde appelle ba film tout le monde appelle un tout moi na moi azali ki mona mukie amoni ba sase mo ba ko boma ba parents na ou papa na e abanjo kola na en wana abandu ko s'entraîner comment est-ce que no boma binemi ya papa na e comment ko venger papa na e. Moi, je pensais que toi, tu posais une stratégie. Que, au signer, non, pas ce pouvoir en gros, au signer, non, accord, na bango. Après, au ko beta bango ya sima mon kongo de biso ba kongo to ba koski bota pa. Moi, je pensais comme ça. Non, mon akaba jour et zoleka. Je sais pas si on a un cadre stratégie, ouais. Peut-être que vous avez un malembe. Ce qui pendait za bongo, mais respect. Mais respect. Tout ce que nous on désire que le pays change. Pas du jour au lendemain. Maintenant, mouke mboka, ezala, ezonga bien. Mais jusqu'à présent, toi, au monate, ton amoni na parlement, ozano rien. Na sénat, oza rien. Ce qu'on a tali, na ba ministre, ozate. Nathalie, aussi, yo, ba loi, magé ba loi na bino to mona na biso musa na ngote, ça on s'en fout. Mais quand bino mtu bozara kuna, bo mona ba salaire na bino so ezaka mérité ou pas mérité, parce que ngana ebi que un salaire mérité c'est quand on a travaillé. Mais bino tibo kenda parlement ou, tibo kenda ra sénat ou, tibo kenda ra ba bureau na bino ba ministre ou. Et là on va échanger na peuple ezaté. Et là on va échanger na population ezaté. Mais yebisanga Félix, comment tu fais pour travailler alors tu n'as pas de député? Tu n'as pas le nombre qu'il faut. Quand les lois passent au Parlement, comment tu fais? Bino bato ya batisekedi. Bino bo comment ko bima ba maman Fachi, ba papa Fachi, mais en 2006, on vous a pas vu na UDPS, na 2011. C'est-à-dire que bozoa la nokaka, tant bo moneka Tisekedi azuma passage mobwe, boye na bino kokoti sa ba maman Fachi. Mais si on vous pose des questions sur UDPS, vous allez rien connaître. Bokarambika na Kabundi, Kabuya, Kabundi, mais les fonds, boyebite. Boyebite. So penda Félix a penda monta solo. Bino boyebi combien, ça fait combien de temps? Fils Mukoko bomona wana. Moi en 2006, j'ai vu Fils Mukoko. En 2011, quand Liboso bandako wana ya limité, Fils Mukoko. Ata kutu azana ma yele, ya okota na bureauté. Mais ata portière, ya bureau à ministre, fait ba ta portière. Hein, Fils Mukoko wana. Fait ba ta portière. Mais azozwa kaka place ité. Mais bino ba misuso bozoya, bofanda na ba Belgique na ba Paris, bo boyebaki Denise, o boyebaki Chilombo, bo comme kokende ko profiter, mais entre-temps bo profiter na CCC, na parlement il a personne. Qui vote pour lui? Qui est pour lui? Un président sans personne. Dis-moi c'est quel genre de président? O bongi ka to comprendre ma camp. Mais la est lamba, il fait chaud, bon excusez nga bon mon anzoto na nzoto e mon na te bon excusez, il fait chaud. Quel est lamba bongi na lat?
Donc, c'est-à-dire, aux autres gouvernements, vous expliquez, bateau boza ba dette. Bolingi mwana se maza dette te. Bato mususu baza na même ba pasteur baza na ba dette. Ya na bato mususu ba perda espoir na mukili. Ba komo kela la kana ba église. Ba ondimela su nzambe te, ba komo ondimela ka ba pasteur. Po ba mona ba leli nzambe, ba mona makambezo ya te. Ba komo ondimela ba pasteur. Ils dorment à l'église. Même les pasteurs, ils ont des adeptes. Pourquoi Bokeno Kangabangote? Bozu Makaska na Mwanasemi. Maintenant, nous, les Congo, on ne va pas tolérer ça. Si ajoute le bas tous les jours, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et nous, bah, louba, oh, bozo, les kabolo, bah, au moins, franchement, na RDC, si on a un peuple, na communauté, mo fait l'obaraté, et ça, bah, louba. C'est, na offing à binoté, je vous insulte pas. Mais bonjour à toi, mon oncle, il cause à des bassins koussou. Si vous avez un peuple, il faut éloba, coûter, les abalouba. Bon, excusez, les a vraiment vérité. Bino boza batwa souka, ça dit moutou à côté ya balouba, baby que boza ba traître. Et puis moutala ça pena qui traître na bino bien, et ça chulombo. Papa Bill Piana. On dit comme on a déjà un piano. Et mon maman n'a aussi cause. Moi, je suis pas en train de parler avec toi. Tu comprends? Si ce que je dis ne t'intéresse pas, quitte de mon truc. Déjà, comme moi, piano, alors tu n'as rien à faire dans mon truc à moi. T'as compris? Va manger ton bamboua nabino. Déjà, j'ai dit, oh, nous sommes toi, d'accord, tu peux quitter. Je suis pas là pour faire des sentiments avec vous. Je parle pas de tous les balouba. Je parle de balouba qui passent sur Internet, qui sont en train d'insulter Mwanasemi. C'est de eux que je parle. Je suis pas tribaliste, mais je viens défendre Mwanasemi et ses idées, et vous qui parlez. Bino balouba boza batumo kutu boko ki koloba na mboka wana te po mutu to ayebi bino ke boza na bino ba traître. Ok, fout yananda kwa mutu, on manipule mikanda et comme ya yo. Les gens ils vous connaissent pas? Hein? Les gens ils vous connaissent pas? Na yebisanga bino balouba na histoire à Congo, bosala nini? Nous les ba Congo n'étaient là. Kazafu na biso moi longo la biso soni. Oui, au moins Congo na etika là. Attends, le lobo qui n'a pas documentaire, na Belgique, tout ça et tout, il y a son nom. Ba piana ozo lo ba nanana. On a bando bête lo ba vérité. Yoko tu piana so ba tout no makamba UDPS, tu sauras pas. Tu sauras pas. Mais moi en 2006, j'étais là devant la maison de Tshisekedi à Nini. Toujours ma bombe lacrymogène. En 2011 aussi, j'étais là. Tant que ça ça m'a continué à atterrir. Nous, on était là. Moi, na chika ki moi na poto na kima bambang. Même les gens se moquaient de moi. Même ma neveu na baza mon na risque na ozwa. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays. Alors yo ba piana oyo. Bon c'est la ka ba virement ba c'est la bino ben imbécile. Moi je parle de toi. Moi, je parle tant que Mundibu Mutandu. Oui, parlez pas de Mwanasemi. Pour mon continabino, il ne peut pas légaliser avec Mwanasemi. Total, il y a tant que. Au moment où Moutuno sa outa président, solo la bamboka o civilisé. Ba comme moi, ba bouquet na bango. Toze la chef na bino comme bouquet. Mwanasemi là, au moins 6 bouquets. Na ba bibliothèque ya Mindele. O bouquet botangi, azolo ba comment notre pays. Comment on peut s'en sortir? Comment l'Afrique? Et il parle pas seulement du Congo. Mwanasemi, il parle de l'Afrique. Il parle de l'unité. Quand les gens disent que, bah oui, à mon akembo qui bien te. À ce qui peut s'abisso par nabiso ba Congo. Toke nabiso. Tout ça, le monde nabiso. Mais à un moment où tu peux faire comme Maliboma. Hein? À force la kolobela makamamboka. Mais ça, on devient dingue. En force de voir ce qui se passe au pays, on devient dingue. C'est normal, Mwanasemi pas coller, a commis, à lobby. À mon akemambe simbate, à bon, biso popia biso ka par na biso. Popia biso par na biso, to meka ko s'en sortir entre biso bino botikala. Bah oui, à un moment il en a marre, il a dit ça. Et puis il faut pas le juger seulement quand il est devenu âgé et un peu dérangé. Parce qu'il est en force de parler, il devient fou. C'est normal, qui ne devient pas fou dans Makamba Congo? Nan toko maliboma te na makambo ezoleka na Congo. Nan yakoko maliboma te. Bonjour Linda Ngalula. Nan yakoki kozwa liboma na makambo eleka na Congo te. A besoin ko attaquer Mwanasemi parce que bomonika komi nini bwe. Allez attaquer Kamere. Na minute muta yibi mbino eza Kamere.
na minute oyo mutu pe oyo asambwisi bino baluba oyo alakisi bino ke boza bato bakosala bino confiance te eza Tshilombo. Papa na ye azalaki na ye kobeta baje na Mobutu na Kuzu. Mais quand yo Tshilombo bimisa ngo penda boyeke, vous avez que UDPS est jamais tikala cause à l'opposant. Au bimisa ngo aux yeux de gens. Au bimisi, yo que signé part na bateau. Qu'est-ce que Kamere n'a pas fait à ton père Tshilombo? Les lots Kamera lo bakayem tapé sur pouvoir. Tu n'as pas honte? Ouais, non, honte t'es que Moutalo Baké, lui, c'est un faiseur de pouvoir, que c'est lui, INC, c'est eux qui t'ont fabriqué, c'est eux qui t'ont mis là où tu es. Bon, que les gens INC, pourquoi vous cherchez, pourquoi vous avez tout Mwanasemi par rapport à quoi? Tshilombo, Bata INC, tant Bakangi Kamere, Bakomo Loba, Kobosani ba contrat, Obosani ba contrat, Bosani ba nini, mais bazo li ridiculiser yo. Moi, na place na yo, moi na dit que un vrai Moulouba c'est quelqu'un qui est fier. Un vrai Moulouba. Mais yo pendo zo sa baluba soni. Siko baluba o bozo finga Mwanasemi, bo finga nanu Tshilombo. Bo finga nanu Tshilombo. Azo yem tazo ridiculiser bino. Yem utakoti si histoire ya mabe ya baluba na baluba komba baluba mabe na histoire. Ça dit que aujourd'hui même si on parlera de Tshilombo tant que président, yelo ka malongé ezalate. Mais nous quand on parle quand même de Kasavubu, nous voici quand même on est fiers de Bas Congo. On est fiers de Bas Congo comme on est là. On est fiers de Bas Congo. Oui. Fiers de l'être. Fiers de Mwanasemi pour Akoma Azamayele. Tshilombo Kamera fait souffrir papa ne Awawa. Qu'est-ce que Kamera n'a pas dit sur son père? Nga kutu biso kutu ba pauvre boy. Muta fingi papa nona maman na o ye mabe. Mais yo penza mutokene ko s'associer ou peut-être ozo linge la paix Kamera boule. Signaler ta base bayeba po base na yo nzambe na ngai baluba vraiment bozo moni la ka ba Congo bozo kamusanga boza kaka na parlement bozo souffrir na moya limité boza la parlement dehors pour boza na place koti sa binoté ata na armée koti sa binoté, c'est-à-dire que soit disant Tshilombo dans un premier temps le baki je veux base à lobby na retirer signature les lois qui pata base en côté donc arrêtez, Botika ba Congo, arrêtez de venir nous faire dire les choses pour comme on ba tribaliste te mulu ba koya na ba Congo ya ko sambusa ba Congo te. So bino bo na Facebook te, boko taka po bota ba n'importe quoi, mais bo banasko ko fongola misna matoi, intéressez-vous un peu au pays. Intéressez-vous au pays. Bon, on a que beaucoup de baluba, ya maboum minene o ba ta ba veste ba cravate qui nous c'est commis. Bon taper ba cravate té pour boza ba tout monde ba fufu bolia ka masangu et puis ça bino ba masse ba masso et puis ça bino ba masse quand on bola te la ngo ba cravate étouffement bangwana bazotemela ba Congo bazui sujet ba bosani mutayibi ba ngombongo na directeur de cabinet ba comme sujet Mwanasemi la vieilli bon comprendre na âge Mwanasemi boko kendo kange bongo bo beta ke na mutu bongo. Il va s'enfuir où? Ce qui Mwanasemi était dangereux. Comment ça se fait que Bokangai 2 fois de suite n'a facilité? Est-ce que Moutouaz a peine d'être dangereux? Moutouaz a été dangereux à l'époque, Mbemba. Parce que en 2006, Mbemba na Kabila, Bama, ça c'est bêta maka penza. Mais Mwanasemi a bêti bandika pour se défendre. Où est Zamassas? Il s'est défendu. Est-ce que Mandike Zamassas? Hein? Ça fait 2 fois que Mwanasemi n'a facilité. C'est-à-dire qu'il est vulnérable. Mais il fait que parler, il revendique ses droits, il revendique le droit. Et puis, bato bofinga Mwanasemi, c'est que boyebi combat Mwanasemi te. Bato pe bofinga Mwanasemi liboma, boyebi te. Bato boya kanabino kaka, botie wifi, bobandi koloba. Intéressez-vous un peu à ce qui se passe au pays. Intéressez-vous. Mingi bazawana. Moi personnellement, si je parle aujourd'hui, en 2007, j'étais à UDPS pour découvrir. Même UNC wana, tant bazayi na base na bango, tizenga batu ba kotanga en ligne. Tant bazayi na base na bango ya na bandal, je partais parce que moi je suis une personne, j'aime bien écouter, j'aime bien comprendre. On ne peut pas venir critiquer les choses qu'on ne connaît pas. Moi, j'allais suivre ma discours. Il y a Kamera na UNC à Bandal. Tant que na siège né Bandal wana, j'allais suivre.
UDPS na kota, MLC aussi j'allais. J'ai même fait certaines interventions na télé en Bemba, na kin. Oui, lukela ngape ba problème sous na kin. Oui. Donc arrêtez de venir croire que parce que les gens ils font pas des émissions, ils parlent pas, on est des humains. Non, on n'est pas des obas. On en a marre à un moment de voir le pays tourner comme ça. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc de faire chaque chose à son temps pour excuser na ba peine. On a ngana lo bakangwana, les bakongo, on n'est pas bazoba. Baluba, oh boy, on sait ba vidéo, bon comme ça que les gens ils vont pas intervenir pour moi na semi. Bino kutu zoba na bino azana en tête en boca, alors que ça de l'autre côté, vous l'insultez pas. Vous venez vous plaindre quand les gens l'insultent. Alors pourquoi bongito bino bo finga moi na semi, bongi biso toi ko reposter te. Mwanasemi représente quoi? Est-ce que kokufa ya mboka eza mwanasemi? Mwanasemi ayibi nini? Oh biso to monite. Muta yibi na minito mbongo nyonso bosaki po na dossier ni na 100 jours. Ye wana ayibi. Moi si naza toujours na Maison Blanche. Alali na kimia nyonso. Aibozu la biso mwasa mwanasemi. Oh ayibi na ebi note. Afongo na eba ba entreprise a lokuta te. Asa na de tournement te. Asa na ba virement te. Boke no fanchi na mabele. Mais boza quel genre de ba dirigeant? Boza quel genre de ba dirigeant? Même nous boka musanga. Bino boka musanga. Mususu azana kinga kati kuna pendant 18 ans. Mobala bomi batu. Ayibi batu. Sali bwe. Afandi kimia. Bomone la mwanasemi. Quel danger Mwanasemi il présente pour le Congo? Quel danger Mwanasemi présente pour le Congo? Non mais faut arrêter Baluba. Moulouba moko yoko c'est la Mwanasemi vidéo, je viens te le faire aussi, je n'en ai rien à foutre. Oza mouninga nga Moulouba sepelité, c'est ton problème. Moi je suis mon Congo 100% et fier de l'être. Et je suis pour Mwanasemi et sa femme. Point bas, peu importe. Parce que lui au moins il a laissé une histoire. So bino botanga ba livre Mwanasemi te, mindele batanga ango. Vous comprenez? Alors, un Moulouba, pardon, jusqu'à présent, Moulouba a contribué à l'histoire en Bokate. Parce que tu sais que dit, le père, hein, il n'a rien pour le Congo. Il y a Bomisa Banabatu. N'a pas combien le Kouta Bandansa et la Bisso. A Bomisa? Alors, si vous avez Bomis ne ba dep et suibino wapi. Et suibino wapi. Bon, que nan ko la Moussaba mort, oh, qui sait que dit le père à Boma. Banabatu ni Banda. C'était un faux opposant. Il y a un moment où on a Sabiso Lelo. Un opposant qui est au pays, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas rien du tout, et puis l'époque à Mobutu, Moutoko à Mobutu. Pourquoi Kabila le père Akima? Pourquoi Kabila le père Akima? Avant Kabila le père Akima, si vous voyez battre, Kabila le père Azana papa Kouloutou, un grand frère n'est propre. Oh Kabila le fils, soi-disant, ceux qui moi na solo, ceux qui moi na lokuta, moi je sais pas. À Kangela na maison surveillée kuna. Bon, mon identité complète, photocopie à Kabila, ouais, à Koufa. Il le dit, avant Kabila, le père Akima, à Kenosé na secours panan. Pas, tu sais que dit le père. Bato bazana ba dossier, oh ba yebi penda UDPS bien. Bon que nous découvrir. Azo qui secours en haut. Kasi si kaya ka découvrir que tu sais que dit le père, c'est un traître. Yango tanga yaki ko soit pouvoir, ba yo basolo la quitter, ba yo kanate. Quand vous connaissez pas, allez chercher. Il y a un moment où c'est là-bas. Combien de babima libana pona tu sais que le père bakoufa bana babolo ko bazo koufa na bolo ko buto bimisa bango azate kaka peuple oh famille à souffrance il faut pas comme ça sombongo pour pas que bimisa yi. Tu sais que le tulomba que no bimisa bango tulombo yo bunda combat ni na papa na yo loba poto mona bana misusu so papa ça la combat ata moi liboso photo mona ko bima pe tulombo bimate. Même quand batoko ba fils mukoko ana ba crimogène bazwa tulombo ozwango te. Sugo bino baluba olebwa ka finga ba Congo bo kende nanu bo bana nanu entre bino na bino ba traître et puis na histoire à Congo bozate na histoire à Congo bonjour à toi Matalata la Karine na histoire à Congo bozate bas bozate poti lomba sale loko moi malonga te pour neso oblo boku yo ko betela batutolo non bolo bia ba Congo ni bolo bela mwana se minini
Yoso mona na mutakabali na mwasi, allez, baza sous-souté, entre-temps, mwasi a comment, mwasi a procuré un moko, ya Kabila. Bonzo mbongo, ba yere a mutu, bo pesa mwasi wana. Pourquoi ce qu'on, bonzo mona normal, lui il est pas au courant. Lui il est pas au courant. Moi so bo mona na mwanase, mais za mwasi na sika. Oya liboso, comment mwasi a mutu mo ya Kabila. Sika ba pesa mbongo. Bo pesi pena mbongo na facilité, hein. Bon, to bazo fanda ba ça la rabino ba fonctionnaire ba 2 ans, ba 3 ans, ba 5 ans d'impayés. Il y a même des députés députés nationaux musu bazana bazapé ba impayés. Mais bon yi ba bino ba 300 000, ba 300 millions bozo lobate, bo fandi si mutango tranquille et bon bozo la punition na bino et tout mon bino mwana semi. Bon keba na bino ba lubo ouais. Bokeba, je parle bien aux balouba qui viennent insulter mon asemi. Je ne mélange pas tous les balouba. Si vous voulez mélanger, j'en ai rien à foutre. Et talio, papa. Son alati soutient tes talio. C'est ton problème. S'il fait chaud chez moi, dégage de mon truc. C'est pas ton problème. Je te bloque, imbécile. Ma belle en toi confinango, ou là tu soutiens comme si ça te concerne, imbécile. Yo zota la message, yo zota ma belle amout. C'est ton problème, car si t'as la ma belle la napene na olobe la bino baluba. Je crois que tu viens impressionner qui. Oui, son là tu soutiens parce qu'il fait chaud. Bon la poto bon mon ango na ba plage ité. Oh quand moni oh essaie Melissa ban essaie koyande ango zo mon ango extra. Bongini. Na chaleur ba confirmer zali na komi kanga nzoto pona na passer bino message. J'en ai rien à foutre. Yako ka message ko ta ma belle na ngate, c'est pas ton problème. Le monde est en deuil, oui, mais ton corps ça peut être que pays na biso pesa mabe. Même tout le monde est en deuil. Le monde est en deuil pour la politique ah ouais ça la tête. Hein? Rama, mazo. Le monde est en deuil, oui. Mais les choses fonctionnent. Le monde est en deuil. Il y a des factures qui arrivent. Nous on respire. Oh, bah, koufi mukina bangwe suki. Oh, to continue mukina biso et continue. Voilà, c'est tout. Mukina biso et continue. C'est pas parce que Macron yana zone les kamakambutu, ba courant to fouti, ba maï to fouti, ba ndaku to fouti, ba facture à téléphone to fouti, ba bloc colère to somba. Donc le monde est en deuil, mais les gens continuent à vivre. Voilà. Ceux qui sont morts, paix à leur âme. Et tel ba on anzami. Le monde est en deuil, mais les balous, ils viennent faire des vidéos ici pour insulter les Bakongo. Le monde est en deuil. Dans les Bakongo, te font la carte lobate, bon, vous prenez les gens. Entre temps, vous oubliez que beaucoup de couples sont là, Bakongo, balouba. Quand vous venez, vous les bas, c'est-à-dire vous les balouba, vous êtes sans respect. Hein. Vous pensez que le Congo tourne autour de vous. Encore, bolela qui boluka pouvoir depuis, bolela qui pouvoir, mais besoin on peut à ma baie. Besoin on peut à ma baie, bolimbisanga, besoin pouvoir moi à ma baie, Chilombo, ceux qui balouba bona besoin bo finga mutu, bo finga Chilombo mtoyo sabino soni. Vous comprenez, Chilombo a un pouvoir à mon côté avant qu'il fasse quelque chose, à qu'il a toujours réunion. Tête rouge, bima awa, j'en ai rien à foutre, na bino ba tête rouge. Chilombo avance la décision, à qu'il a toujours kokutana Kabila. Bino pour faire la diaspora, bon expliquer depuis quand, surtout au bino en France, depuis quand si Madame Macron a ça la passation un pouvoir, na Hollande, et si bon mon Macron a qu'il a consulté Hollande à tout moment. C'est-à-dire, m'envoyer le calambo Kabiso, même si c'est normal, tout le monde a un cas normal. Yo Chilombo qu'il a consulté Kabila, pourquoi? Kabila, il a fait 18 ans au pouvoir, il nous a rien fait. Il nous a rien donné pendant 18 ans. Si qu'on y a un changement, pourquoi qu'on a toujours consulté Kabila? Kanambe, pourquoi qu'on a consulté pour oswa conseil nini? Pour l'action n'enga ko yiba, n'enga ko détourner peuple, n'enga ko détruire peuple ou à que de quoi apprendre nini? Parce que lui-même il a rien fait. Lui-même, il n'a rien fait. Qu'est-ce que lui, il va t'apprendre tous les jours? Yohanana Kabila. Tous les jours, Yohanana Kabila. Il va t'apprendre quoi? On a vécu 18 ans dans le mandat à Kabila. On n'a rien vu. Quand Mikolo, moi, si n'a commis donatrice, il y a ma kokunda matanga. N'a copé ça va pondu. Et puis, n'a batunyo, surtout, quand n'a batamaboke.
de so na muta maboke te so kufeli ko keluka mama olive te po ya kanina bata maboke yes ça la clan na ya bata maboke botila nga ba jeune po ba tête rouge ba luba pardon na bengi na nga bino awate ezaki na ngo lisolo na bino ba luba te pardon bolimbisanga o toza ba camarade to chikaka ndenge tozalaka si je o ezali nango pona bino te na yaki nanga koluka bata mongo ba swahili ba tetela bata bandudu ba Congo na ele nanga bino te na elaki bino te bino si toyeba bino so bon na problème bo keluka Chilombo pardon moi je suis pas venu pour vous entre temps bo ke tout na président na bino akenda ko consulter Kabila. Pourquoi Kabila 18 ans de pouvoir, on n'a rien vu. Ni transport, ni société, ni école, ni hôpital, ni courant malonga. Soit disant, tu as un courant moi makasi, mais tu as sans courant. Tu as une semaine courante. C'est-à-dire, banda comme bimba, moi, tu as ma provision exacte. Taux du jour, na taux du jour. Si quand yom toji pouvoir, oye po bon c'est la biso makambu. D'accord, ton Jimmy yo. Ok, n'a ko consulter pourquoi. Beaucoup t'en a dossier nini. Pour apprendre de nini. To yebite. Ba contrat na bino kande bokendo signé. Alors ba luba. Pour na siri ça. Pour na okangala nga bino longtemps te moi chalet à tout ça. Ba pe ba se plaindre na moi maillot de corps na nga. Na habite so ba mi bala ngo basi na no ba la te no ba maillot de corps te bolimbi ça. Oya beta me libaku limbi ça. Na boboni na mabela madame boboni et l'autre côté donc ba mesana ofinga ba finga moi je suis moi na minute ko tuna mutute pourquoi mabunde ye pourquoi liboko ye confinement bisbe to mesana na ba sporté donc toza kakawana voilà donc nga kana lo bana ba luba o bazwa ko finga mwana semi arrêtez de venir insulter mwana semi et les Congo. Nous aussi les Bakongo on est là. Ata mingi bazwaka baka kolobate, mais ata ndambu toza toya olobela et kolona biso. Biso au moins to sala to tika histoire na Congo. Bino jusque là botiki histoire te. Botiki histoire te. Na mboka mobimba penza en tout cas bino baluba bo iskizenga. Malgré ki 20 ans na bino boza batumo poko kolobara lobarate. Boko lobarate vraiment pardon. Bo limbisanga. Na makambo ebele boko lobarate. Bino mo boyebi pourquoi boko lo barate tu to message na bino kana ki 20 ans na bino na basi na bino na makam na bino to message na to za ba ami misupe ba bala na bino ba bota na bino mais quand vous venez parler d'un tribu comme les Bakongo il faut vous réserver un peu pour mingi bozo finga mwana semi wana so total parcours ya mwana semi na bino ekokana te zéro. Même quand vous continuez à bino, so boka sake bozui pouvoir, bokoti na histoire à Congo, bokoti ango mabe, histoire ba dans ce dit qui mu kondi ba kabela bino. Bata INC balobango, caméra écoute à bomba te. Caméra ba to sala interview mo boye avant ko ta bolu makala. Alobi aza simple directeur de cabinet, aza collègue ya Félix. Yango so Félix abimina mwasi na ye pa bimarana mwasi na ye po baza deux couples présidentiels. Là, c'est pas de ma bouche, c'était de la bouche de Kamere. So bolingi na ozakutu, ezape na mur na nga na postango quand Kamere le disait. Donc pour la Kamere, yena ami d'ape baza couple présidentiel. Chilombo pena Denise baza couple présidentiel. Donc ça dit vous continuez bino a soni eza yewana. Botika mwana semi. Botika, tobite ke bakanga mwana semi te po bokoma ba état de droit. État de droit to mona pe amalonga te, état de droit o sodo ke kanga mutu obeti masasi. Bobomi tala ba depta mwana semi. Boyibi na basaki a fufu, boyibi na ba fourchette. Na ba fourchette, moko kuta okende na mutu na eloko batandela basani. Botala niveau. Botala niveau ba soda ya mboka na biso. Chilombo sa makasi na ba soda na yo. Créer ba soda na po mobutu azali na ba soda. Mobutu penaza na kwaye po yo basodo za na bangwana baza ba Rwanda na ba Rwanda baza kaka akubaka yo masasi akubeta yo musasi akumupandia akupesa boy akunini boy na yo muluba na bango akumupandia na ebite so ko comprendre ndeni bongi bo latisa batu bolbino tala gouverneur dans Paul basoda mobimba na mukonzi na bango boyoka na kate yoko yana lingala bango amupandia amuyoka yo mukonzi amusala nini bwe amubeta masasi suda buzoyoka non na ebite so bo communiquer nini bake ko yiba basaki afufu siko tongo bobimisi mwasa mwana semi akelolala na mbetu nini
akende kolambela région nini na basani nini basoda na yo esi bazwi nyonso nyonso aiton bakomo réclamer bokomosala bango baémission bakongo bosala émission bakongo te baluba bosala ke émission ya 15% na bino nde makambo ya malonga te 15% na bino non namona mokonzi moko atiki pouvoir yo zwi bokutanaka pamba et comme on dirait libala et comme on dirait donc à tout moment on dirait comme deuxième bureau nao moka nesokaka banini bozokutana bozo non mais chilombo revoir mi pesa valeur a baluba nde bozaka balolendo pesa penza valeur wana mi pesa penza valeur wana zonga mutu penda sela pouvoir na penza comme il faut conseil la biso pouvoir à caméra na kanambete et simbate. Donc pour conclure, les baluba venez pas insulter les Bakongo, c'est vous qui avez commencé. Il n'y a pas question de tribalisme. Et Mwanasem il n'est pas fou, il a vieilli, il n'est pas fou. Si vous kunyo so oba ba beta obi so bo beta caméra ngo sala bien obi ba sodo pe boza ba complexé obi soda na mboka so za complexé za mawa trop sodo ko za complexé te ba ku wana penza obo beti mwana semi na ebite na kanda nini ayibi bino te asali bino lo te mutu ayibi bino bo beti ete mutu ayibi bino bo applaudir yeta mwazo ya mutu bon botoke non le pai bolo ba mwana semi oh corona il fallait qu'il pas batu ba se rassembler il y a rassembler batu bongo caméra mukola kene ko répondre na matete akene baneba bato batema ki liboso na ba mbwa rassemblement ne lequel liboso ba mbwa botana mukonza mboka oboloba aye ko décréter confinement tema moni ko koka ko sa mukambo ngo te moka zongi a reportango oh non T 15% à danger. Non, 15% à danger. Un président de la République, il vient prendre la parole. Lui-même, hein, a-t-il dit moutouté, a-t-il dit porte-parole té, a-t-il dit porte-parole à gouvernement té, il y a gouvernement n'a été. Lui-même, il est venu, il a décrété confinement, cause corona. Bafandi ba population comme le bateau kota banda kunde nini ba msusu banda kumike bato ebele bazana biloko oliate courant malonga te mai malonga te maboko ba population elingani ba comme le baloba il est revenu sur sa parole habité c'est reporté et ça rapporté nya sona to lo banini kaka toi septembre kaka. C'est-à-dire que lui, avant de venir faire son discours pour accompagner le confinement, n'a pas conseillé, n'a pas tourné tout autour. Ils n'ont pas revu ça. Ils n'ont pas... Nani, c'est-à-dire que, dans un cas, par exemple, même si tu as commandé, tu vas noter. Parce que la plupart des bateaux, ils n'ont politique, pas la bisoana. Ils ont tout ici. Donc, quand même comment ça se passe ici. Tosengi bango te ke ba comme ça bambo kanabiso comme ba Europe et comme appelle Europe te pour toi na ba climat mon côté toi na ba même façon à vivre te mais quand même moins ba normalité morobo ekota. C'est-à-dire que tant aux gens mukondi oningi o décréter nini mon amboka. C'est-à-dire que faut bo solo la ngoti. Yo kasi makonde ba côté biso confinement beto ko ka tozo kima mwandamu mais ba solo li batali ba conséquences à ba entreprise ba conséquences à batou batali ba ye koloba mais yo ti lombonga na ebité so ba aussi biso ba touche na polina gouvernement wana posana batu penzate na ebité oyo ebisi batu corona ce ko ebisanga dans l'immédiat qu'est-ce que vous avez fait pour le corona? Faut mon na gombe bazo appareil mon ke sokola gombe ko seka on dirait ba pareil les ko pomper ba kisa bangungi kana banda ko tant za ba amike ko seka. C'est-à-dire que il y a pas les gens en confinement beaucoup ça bat na confinement ba olia nini beaucoup misa ba non nga on essaie pas na biso ata bo moni batu ba sa ba donc bozwa te ba mendiantin batu batangi ba classe ba diplôme ezo fanda na bandako ba mayele omona mwana mokaza na bilingue
anglais azoloba, français azoloba, diplôme efandi wana, mais musala ezate po bino bokangi misala na bandeko na bino, na koko na bino ba ko kende pension te, ngana bi ke so comme mubango zu pension, mutu so ye na CV na e, botali bino kutu wana ezalaka te. Hein? Wana so yaki mukonzi. Bon moi te ke Félix ki mukonzi ngo azo tatone na e. Entre temps yo moko za na corona Félix parce que otambola na tembe. Otambola ozotambola ngo pe ba entreprise na mboka ezo yate. Mukonzi atambola ke na luka ba contrat, akenda ko trouver ba partenaire, makambutu ko négocier. Yo ozotambola ozo bima mais entre temps eloko mo ezo na mboka ezate. Et puis voyager na ba avion normal. Kabila kangaka avion présidentiel. Attends ta kangate. Wane zaki ya Kabila. So piéja on sait pas. Yomoko, directeur de cabinet, zo yiba 376 millions. Mais yomo ozangi na avion présidentiel. Eza moi ouais. C'est quoi balou banyo sotona bo mona te, bozo mona ka mwana semi. Tout ça vous voyez pas? Bo mona te, bo mona mwana semi. Na ba obozo ko finga mwana semi ba complexe ba sa pembe. Moi ça Mwanasemi c'est une belle femme. Quand ndenga tika isu kine wana oui, azande Congo. Bozo mona ba américain, kasi biso lolo ne to komo okimisa ba posto na biso batu mwinduti. To komo ba complexa mindele, ko défriser ba suki, ko tia ba o leti ngana lati bo epoto komandeti bango, tout ça et tout. Bah oui, mais ya tika na naturel, ne Congo. Atikali ne Congo, botala mwasi na naturel. Bolingi ba Jezabel na bino o so lo ba zu pouvoir. Nini banina diamant surtout ici là. Alors, on sait ba bloc comme toi il ba bijoux parce que ils aiment tellement, c'est des femmes qui aiment tellement le luxe que yango ba tu na mbana ba ngba yiba. Moi ça Mwanasemi maintenant modèle azaki na tu na mbala yiba te. Azo vivre na simplicité ni surtout. Bozo finga na soni. Bo finga na soni. Bozela. Bo mona. Denise aza abisote. Bato tu ba ko ta ba Bukavu kuna bolimbi sanga. Bosangana na bata bangambo ane belé. Alors tonga Rwanda tonga mien. Bongito bela mambambo kate. Rwanda tonga mien. Rwanda un pays qui n'a rien du tout. Boketa ndenge koma. Tout ça ça vient de chez nous. Bongito finga batute. Félix na kata au cas où un peu de bike mozana ba faux compte bokotaka. Ko lukisa no bolukisa bino ngate pardonna. Omoni ba peuple o ba balia na $1 par jour. J'en fais partie. Makasu boza po bo luksanga bo finga nga bo kanganga. Bo tia makasu na po ya sala mboka Kemboke bonga. Félix, je compte sur toi. J'espère que au bombe la biso au bimisi droite au bombe à gauche. J'espère pour toi. Pour magé papa no azali ane mbonga mobutu na CCC mais à monter penza trahison boete. Bato ozana bangwana mibale wana Kamere na Kabila basala papa no boy. Basa papa no boy. Ngaso bokane ninga okamusa ngai Chilombo. Pona 2011 nazo bombe lacrymogène na limité hein. Na bosa na pena ke na uta poto hein. Nazali bosa papa ya lepanga papa no ta bakangi résidence surveillée moi j'étais là. Hein. Tout na ba fils mukoko na bino hein. J'étais là. Hein. Mais tout le monde a ôté. On comprend même. On peut pas soldat penda poum. Tu comprends? Donc caméra finga papa na yo, ba bunda na papa na yo. J'espère que vous êtes contre bango pour beta bango ya koskibota. Ce que ça pour na bongo, vous avez na soutien nanga, vous avez na courage nanga. J'espère que un jour au sein la volonté papa na yo pour bifo mémoire à mutu hein. Mémoire à mutu ça la main. Vous comprendre, mémoire mutu fait ça là. Donc j'espère vraiment que des papas na zoloba zongi saye na mboka, bozongi saye na mboka. Au sein la biso un jour. Au sein la biso. On a partagé na binangwana. Ba Congo ba tribaliste te, ba Congo ba linga tout le monde. Un Congo était battu, né bon mon a Daniel Safou. Mon Congo de naissance de Makila des parents. Azana na Félix le père. Vous comprenez? Mike Mukebali, à travers Pena, Congo, c'est pas un peuple qui au bataille